Zwanga bien, votre émission de Neib Sarabino Masolo ya Kati, nde toloba igara, to beta masole bomo na kunda. Pozo mona. Ba musicien musubo mona rasoka pesi danseuse ndaku. Il faut beta la ki ba virgule. Ba virunga. Bo rasuka. De ça pesi ba musicien musubo pesi danseuse. Soka pesi danseuse ndaku, a komi muta ba virgule. Ba virunga, eh, osama mathématique. Ouais. Virgule. Bambaka sana ba yongololo. Banganga na bango bakufa, l'espoir s'est envolé, ba pandi fulu, ba fumi ba weli sukale. L'homme connaît un vrai ami oh, pendant les jours des souffrances. L'homme connaît une vraie femme oh, pendant les jours des malheurs. L'homme connaît un vrai ami oh, pendant les jours d'avertissement. Oh, bami yambulo yo, makambo elengite, nakobelela. Oh, bami yambulo yo. De, kadaga, pa, kadaga, pa, 1, 2, 3, 4, kada. Après, ma bozui. Libondas. Zwa, libondas. Parce que si on a commis ça, on a commis chèque. Si on a commis pas intellectuel, on a commis intellectuel. Si on a commis pas humain, et mené à côté ça d'abord synthé, la musique congolaise. Et deuxièmement, et mené à Zali professeur, il y a école, il y a deuxième voix. Na Congo. Na autant que la nouvelle musicien, oh, bah ça va idole. Bah bien la stratégie à qui est menée, à pour un grand prêtre, après ça il bango. Après ça il bango chance. Il y a aussi un étier. Parce que comme ça l'école, il y a deuxième voix. Qu'on vend de sa musique, c'est pas donné à tout le monde. Papa boni okimindako Papa boni okimindako Likambo vérifié te poni nolandi via kiliba. Parce que au monde ba momi mususu ba comme na milieu moko boyo on appelle minoterie est égal à pamba. Donc ba ke. Alors moi ça mon esprit. Parce que si on a commis ça, on a commis chèque. Si on a commis pas intellectuel, on a commis intellectuel. Si on a commis pas humain, c'est on a zali kingi sera memanga na poto. Lelo na musala, na mukanda, na vanda habia na poser na ba na mikili. Au moins ba artiste ba mema biso na poto. Lelo parce que na za bien na poto famille na ba zo belo rote. Bazolia. Mais ceux qui m'a bé comme la kinga na mikili, ou bien mbeba moko boye. Famille nanga balinga bakende ko telemela kin kesere meni a expliquer bango. O me ngano nebite po batalon nge betem bo nebite soko obina. Oh, comment on batela tibia mais so ça besoin makinu na za ali papa. Na beta 6 mois na bina pas de fois au sang que ba parents nanga ba bakina danseuse qui na comment déjà danseuse. Nkolo ba parents nanga ba ko découvrir na danseuse ba muna ngambala moko na télé. Quartier ningani. Na kosa ba parents nanga kendo na kenda e prière. Bien qu'il t'embale na mutunjo rane na scène na Bobby Brown. Parce que si on a commis ça, on a commis chèque. Si on a commis pas intellectuel, on a commis intellectuel. Si on a commis pas humain, ezaka likamba ko yoka quoi. Ba lobi mbala moko yoki mba mi bale. Parce que mon n'est pas qu'une question menina na zo pena mateya quoi. Parce que mon n'est pas qu'une question menina na zo pena mateya quoi. Pozo mona. Ba musicien musubo mona rasoka pesi danseuse ndaku. Il faut bête la ki ba virgule. Ba virunga. Bo rasuka. De ça pesi ba musicien musubo pesi danseuse. Soka pesi danseuse ndaku, a komi muta ba virgule. Ba virunga, osama mathématique. Ouais. Virgule. Zwanga bien, votre émission de Neib Sarabino Masolo ya Kati, nde toloba igara, to beta masole bomo na kunda. Toujours zwanga bien, on dirait des favelas de muchachalados, sourianta de caliente, balobi sosa la pulanganda, kumeda de l'arta, chaud dedans, chaud dehors, mais lelo, chaud dedans, chaud dehors, tozalana nani. Invité nanga lelo, et apena Zidane. D'autant on a Zidane, batebele ba boulega donc Coupe du Monde, France Brésil. Mais na minute yo, o Zidane to benga
il y a maintenant les capitaines de l'équipe. Il y a Masolo, il y a Dance, il y a Victoria, Eleison. Balobi, il était une fois King Kester mené, mais 40 jours après, Toyamba, Zidane, Ozaki, chef il y a Masolo. Bon, Nera est votre émission. Tobenga Zidane aya pour développer Masolo Kati. Donc Ranger Smith babi bungula ba image le loto uzana Zidane. Tant tolo ba Zidane tolo bien Zidane oh wapi capitaine de l'équipe il y a Dream Team Dream Band mboka mboka ba tebele ba comprendre te babi mais non. Il y a King Kester, il y a Victoria Eleison, il y a on a big Zidane et certains yo ya na to développer Masolo Kati pour babi chaud dedans chaud dehors sauce à la poulanganda kumeda de l'arta. Souriante de caliente donc le bimutu nanga c'est Douglas na bosanité na musika na kati Lyon et puis Ranger Smith bungulation de bilili na cadrage to na mundele na éclairage to na Gauthier babi Gauthier soyez bien Masolo Kati Zidane roya po mokilipe mona yo ba sentir pendant que non scanten ouais Zidane capitaine de l'équipe ya mboka mboka longue histoire bano bakangaki Olympia bano bakangaki Zénith Masolo Kati donc tozana Zidane zwanga bien toza nde na lobai kaka tozana Zidane capitaine de l'équipe Zidane apesi no ba mes condoléances oleno ba mbote no na bi ba mes condoléances na vraiment avec beaucoup de respect j'ai haute mes lunettes quoi. Ndera boyebi. Bonsoir à tous. Monde entier mokili mobimba. Na pesi bino bonsoir pour na R de Paris. Donc Nadine Molisho, Zinedine Zidane attaquant des points de marcation. Soka italungula mugini na bakia. Autrement dit mokonza ba mama. Donc si on a eu au monde bino lelo naza pena na biti da caméra mingité parce que bato basala pena ba vrai makambo bazala randi na kati ya kunda. So pena ba moninga lelo na temi liboso na bino na yo solo na bino. Eza pona événement mondial oyo uti ko leka. Événement mondial wani bandaki le 13 février 2014. Mort ya Kufa. Topeliwa. Ya King Kester Emenea kwa mambu. De moi la campe. Moto Azamani, de Grand Kisimbi. Siko nde nazali boso na bino bonaza na mawa. En même temps na nesengo. Botu nanga pourquoi en même temps na mawa, en même temps na nesengo. Parce que moni kufa ya King Kester mené et traumatisa vie na ngai. Elingo lo bateke no ngane mutu na lingai Kester koleka batutu. Na osala bino acharnement te. To scénario. Mais na ko prêcher bino bonne parole. Il y a 12e apôtre de vérité. King Kester Menea. King of the King. Docteur des docteurs. Na minito vraiment Congo, Mobimba. Vraiment na yambi bino pena maboko mibale parce que pourquoi en même temps na yebisaki bino ke nazana isengo pe nazana mawa. Voilà parce que depuis que mené à Koufaki 40e jour ndenge ba ota filmo ba mona pena que 40e jour ya Masolo et Koki mais si yo tango zui parole lobi que ozana mawa en même temps ozana esengo oko expliquer bato bazolanda biso mawa na ona esengo na yo ezanini. Mawananga ezali parce que déjà un à Congo te perdre vraiment un grand musicien. Oyo avandi ça musique ya Congo na se. Ça veut dire c'est-à-dire cela veut dire elinko lobake. Et mené à côté ça d'abord synthé la musique congolaise et deuxièmement et mené azali professeur ya école ya deuxième voix na Congo. Na otangela bino ba musicien oyo baza ba idole babima la stratégie à King Kester mené pour un grand prêtre apesa bango chance ya osa netier parce que ça l'école il y a deuxième voix qu'on vend de sa musique c'est pas donné à tout le monde donc neti ba Redi Amisi ba Stino Mubi ba Marie Paul
ba Serge Mabiala ba vient na ngai Yemei Roki Azaro ba deuxième fois baza pende belé oyo lelo oyo basala fierté ya Kinkesere Mene parce que ceux qui oza artiste oza nga ba idole c'est que Mufati na c'est que Pamba donc yango wana moni na ye a pona osala bino acharnement te je répète ezaka pona parler bino plus sur Kinkesere Mene parce que c'est un deuxième père pour moi omoni même papa na nga za ida otinda nga na pototé mais Kinkesere Mene azalo ba nga petit terre na memo na nord po ya benga mikili nord petit terre na memo na nord petit terre yo fo bonga donc Vietnam na ngaliema Yemei to parlement qui na Palestine to parlementaire na kati ya Zolozina donc na uti pena na grande école pour pembe na Kinkesere Mene soko zui na stratégie te soko zui na idéologie te soko zui na forme te soko zui na mayele te c'est qu'il faut bosana quoi oza musika na nzambe parce que avec Kinkesere Mene apesa biso tout abanda ko yebisa biso ke mwana soko komi pa ya bazoba mi komisa zoba soko komi pa batamayele mi monta mutamayele soko komisi okome pa ba shege mi komisa shege soko komi pa ba voyou mi bimisa voyou soko komi pa ya ba yanke mi bimisa yanke donc biso to ya poto vraiment ba poto pene ya bien quoi wana to lobi wana siko esengoza nango bien mawa ndosa nango o na lobi siko yo eza mawa wana ba mawa oyo mawa ezali ça veut dire que ko perdre mutu oyo aza fier que yo fo bonga ko perdre mutu oyo amemi yo na mabele oyo parce que pas parole au monde to ya rapoto ba artiste ouais expliquer micro au monde to ya rapoto ouais parce que lelo yo naza na nord ndefe na ngaki ngana lo banaza fier parce que on s'exprime en français na minute yo donc pembeni ya Jacques Chirac na ba Sarkozy to ala kana bango vient na kingi anda réception lo moke il faut d'abord savoir aux asuki nani et c'est on nga ezali kingi se memanga na poto lelo na musala na mukanda na vanda abia na poser na ba na mikili au monde ba artiste ba mema biso na poto lelo parce que naza bien na poto famille na bazo lelo te bazo lia mais soki mabe komela kinga na mikili ou bien mbeba moko boye famille na nga ba linga ba ko telemela Kinkesere Mene a expliquer bango parce que mutakotenga ambassade ba liboso na vie na ngeza Kinkesere Mene pona ebeloko ba bengi passeport pona ebeloko ba bengi empreinte donc naza fier en même temps naza triste en même temps na joyeuse parce que tout nanga pourquoi naza joyeuse wana ba gentil joie wana le banane et c'est parce que et c'est wana siko ba lelie Mene ya lokola roi et c'est wana siko yo elingo loba ete basaka des artistes na monde o ba lela bango lokola ba roi eza Michael Jackson na Kinkesere Mene parce que vient nga mobola senze dia tunaki bino lettre K signification ya Simon Kimbangu est-ce que bino pe ba kosanganela bino ngana mobola senze di totelemela ki batu tundenge zalaka na matanga soko yebi ko interpréter nzemba Victor Eleson to ko matana podium te heureusement na laki nga moko te mobola senze di alaki est-ce que ba kosanganela bino lettre K parce que bandeko au monde to vanda na Congo lelo yo nyoso eza na lettre K Kiti, Kombo, Kisanola, Kombo, Kopo, lettre K. Est-ce que vous avez la bino? Au monde qui Kinkesere Mene azali pena mwana nzambe. Tristesse nange zalaka parce que na perdre vraiment papa, mais sauf que na tikali jamais ko toucher cercle ya Kinkesere Mene ya mutamimanga na mboko. Donc la tristesse na yo ngwana donc osimbi cercueil na été mawa on etikali na yo. Te pourquoi faut pas priver ngai? Parce que pas paroles. Au monde ngane na zabu. Na kola na kata famille Mubiala.
Expliquez bon famille Moubiala ba otala biso. Mami Moubiala grande sœur mené wa tikele mené alibele wana yaya nanga mama nanga nyoso nanga. Mama Madia oya bota kinke sœur mené ya wana mama nanga koko nanga nyoso nanga ya Morgan ya José Moubiala ya Jolie Moubiala ya Zako Moubiala pona nini ngai la fille numéro 1 la fille à papa la fille de King Kestere Menea asimbi serki aviete na leli trop na lelaki trop pe na kolela sukati ya vi nanga mobimba mais siko pona confirmer mort ya vie nanga ke vie nanga pena evala mal en campe le grand Kisimbi mutu azamani akufi ke azali susute il fallait na simba cercueil na simba cercueil était monde entier bayaki na Madeleine po balela qui serait mené le grand Kisimbi les docteurs des docteurs naza ba camarade nanga neti ba Jenny la merveille ba utaki Londres toza neti na ba Johnny Shongani ba utaki États-Unis so na bina tangela bino tonga kotana ba faida mobondo mama na gewani ba utaki Portugal na mobali na voyage ba kiti mbala moko ba ye Madeleine basimba cercueil. En tout cas vraiment mawananga ezali parce que on dirait na sima ya liwa King Kestere mené ba tumusu balinga basala ba kombo na bango ba enterrer kombo King Kestere mené pour bango ba misala mais et mené na minito ndenge zawa vient na ngamei mais la campe les grands Kisimbi docteur des docteurs les grands pédagogues moli monae ezaya kotelema naza rotondisa manesengo parce que na bandal ba lobi terrain municipal et comme place de King Kestere mené donc ata ba privé nga na simba cercueil na pesa papa oya ngai oya mema nga na mboko oyo au revoir mais na ronyata na ma municipal Nabi Zidane na oki pena na oki nengo oleli et puis tant na otalo soloba na mona ba geste malgré okokane longa King Kestere te mais na ba geste na zomona façon ozo soyer est-ce que oko expliquer biso yo tango kota na Victoria King Kestere bazwaki bino ndenge nini et puis azako za na bino ndenge nini na ba répétition po bo code sa ba idéologie na na makamona et tout ezaki ne bozaki ba fanatique na ye bozo landa nyonso aveuglement ou bien ezaki ne te col moko azo timbisa bino ezaki na bino ndeni. Vraiment merci na question oyo. Question oyo eza bena révélation quoi de l'année parce que na minito eza actrice du siècle nde motazali koloba petite sœur en direct ya idéologie ya King Kestere mené ya kwa mambo e bandaki ndenge nini na betela bino lisolo King Kestere mené ya e bandaki ndenge nini nakoma pembeni ya mutu ya zamani zela na yebisa bino vraiment na ko expliquer bino boy nazali pena danseuse au carré ça veut dire na banda école de danse na ngai nanu parce que il faut na banda sika na banda ipona koma na King Kestere mené na banda école de danse na ngai et pas ya des fois au matumona fondé de pouvoir grâce à ye na utai na ngandaku nazali na 16 ans nazali na posa na bina na se présenter na Big Star des fois andima ngai na salaka 3 semaines na et pas des fois wana toujours répéter na makanja na ngiringiri des fois andima nga kozwa ngai 3 semaines après ba clip esalama ba période ya famille Kikuta papa boni okimindako papa boni okimindako likambo vérifié te poni nolandi via kiliba edo obalanga na mbongo soki mabe nga ba famille to solola okimindako na yo okimi bana bayo nana kobokolo bango papa ya bana zonga ndako tobongisa na malembe papa ayoleli donc Zidane
na sentir to tu mo parenthèse sentir Zidane azobwaka oh tout des fois au King oyo ezali début na ngai ya kokoma artiste tant on a côté pas des fois oyo ezali album oyo ya famille Kikuta des fois azwaki nga na 16 ans et demi après 3 semaines na Big Star na sala ba clip ya banzembo donc soko tali na ba clip wana o nazo ba famille Kikuta papa e bono bokomona Zidane penda avec ba grande étoile ndenge kaka ezala ronde ba généraux mais nazala kaka nde balobaka mwana moke abeta mbonda mikolo pe babina ça veut dire soki mwana moke abeti mbonda mokolo zoage bon après siko tangu na yeko longe pas fait na ngai général des fois au matumona que je salue ba mbote belé jene fondé des pouvoirs grâce à yo mapamboli na yo pende fongola nga banzela ti lelo na komi pa King Kesere Menea donc ba gros bisous pe ba grand merci quoi oza na Kenya o salamu lelo no mo boto sola na biso na Facebook grand prêtre donc merci Jene après tant on a longé pas des fois oh na qu'est-ce que pas yé moko le King moi Tayan voulait gros appeler Marie-Paul CV penda CV pena ya ba artiste ça veut dire makambo nazolo baba manda chante baza témoin ba depuis tu baza ba témoin ba partout bofo ça baza témoin ba Eric Michel baza ba témoin ba Santiago baza ba témoin ba Delo Bass ba tout vraiment baza belé ba Maïmona ba Brittany Ozia baza ba témoin ya kinga pena na simba idéologie na Marie-Paul na la seule danseuse oyo après retour ya Marie-Paul na fille du Sud na album ya Armageddon tout le monde doit partir ngai na salaki parti parmi ba artistes oyo Marie-Paul abane ko tshela motema na kati ya Wenge El Paris et puis Marie-Paul que je salue na pesi pena coucou de loin vient na ngai yo moko yebi ndenge to salaki na Wenge El Paris mutu wando na donc na minute kutu kimbombi kwa tata mama donc vraiment merci quoi rappeler grâce na yo après grâce ya Marie-Paul après na yo kesko pa ya King Kesere Menea sikoyo na bande na ngako leka na kaka kota makanza côté na bandaka ko répéter na defao mbala moko na kutana na vie na nga Anthony Sampayo yeto utaka ne déjà na Wenge El Paris alobi na petite sœur osani koto nga bita vie ndenge zalaka kaka qui cherche trouve nazo leka koto abi na nga mais Kester azo répéter na makanza pas defao ngabi ambo abi grand artiste écoute na moni ba danseuse mo bazana me petite inde na ebelio soko ki wana ko s'imposer ngabi ezande ngona répétition ya jour nini lelo écoute ndenge za bona ba 16 répétition ya li repanda ngabi bon le quoi repanda ezali na beta tout tant la commune makanza wana longa déjà pas d'effort na longa déjà pas Marie-Paul tant on a leki wana na moni ke non répétition zo sala ma King Kesere Menea ndenge kaka balobaka ke non et bembanyo que si la rasomo te soda kufaka soda en même temps naza mona soda en même temps naza nduliste en même temps naza mama bana donc na komi pa Menea na kuti ba Giki Mvula ba des affaires ba José Mubiala ba mambo de Panama ba tebele ngabi bonde naza boye ngafuna sa test na mouvement fona bina awa wana siko obinaki danse nini so pe public ezolanda biso bamona peke non po bato bamona Zidane bamona bastemai bacouleur nebi te so bafaire ça po bino bana Kester donc on dirait ka ye parce que bayeba vraimen eza ye obien ndemona poto moko boye po badanseuse vraimen ya boye bakondima te obinaki danse nini ezalaki ndenge nini explique na danse on peut soki mpe moyen ça o me kana nebite po batalon nenge betam bo nebite soko obina comment on batela tibia mais so ça a besoin makinu na za lipapa lipapa pe yaki donc obina na lipapa obina o tete on a obesa bino mo eloko mo po bona sepelisa bino po na mémoire ya King Kesere Menea parce que na on rappeler susu après King Kesere Menea na tikala obina ya mission mo te omoni ba danseuse musunde bazalaka na poto tamuso atikali akesa nzonzingi na mission mo boy ngana apena danseuse oyo na beta Zenith na King Kesere Menea na beta Olympia na King Kesere Menea après wana na tikala ko mata podium na mission mo te donc na minute pena na tikala pena ko tikala pe ichikicha kutu cha na makambo ya dance donc na binela na nga mutu te na binela kwa mambu kwa donc so bana besoin makinu pour na mémoire ndenga boyebeli vie na nga mwana lobela komba bilambe ezate donc ba connaisseur bisika ba vali na kwa na bango bazwa idée
Donc lipapa ezali po batela tibia so na bina betela bino kiwanjenja ube chakuli bondasi ube na betela bino wobokele ube kataka mondanga bakobenga ba pompier na kotia lipapa ngando et puis na kosepelisa bino po na vie na nga po na laki fière kozala pena danseuse parce que omoni papa rosi na lobelo moko boya fona longola pena linette ouais longola linette ça laisse vraiment po micro ye po na yo tijo tout po na yo ba caméra ba mundelendele ba gotier nde bazana na public tout et puis l'espace yo belange apesi eza po na yo na yebi ke to baye ba vigno tout mais eza po na yo na vraiment na linga na soulever point moko boye ba danseuse ebele mingi na poto na koma kolanda bango na be émission omona o nga pena na regretaka nde nazalaki danseuse donc soki pena refaire na osala ngo soute père baba tintin baba aventurière vous comprenez omoni mututu na vie bon il faut oza la reconnaissance na o nzamba pesi yo oza trajectoire ya vie na yo omoni ngai nde na boye à part kozala mondimi ya kinkestere mene ya po naza mondimi na ye po naza na mondimi na ye po vie na nga zakile ya moko avant bima omona petite etano tout la vie na yo est-ce que vie na pena vandisi nga bi vie vandi petite vie na ko bima le colonie vie le cola droite dit vie aboaki ba moko atelemi abimi ndenge mobale ala rapport vie na sazo boya style ya one tozo ya neti ngombe mobale ya neti ngombe te mobale ya pena mobale avec des cornes ouais siko ba master ba koma netika ko ba regreta mambo danse ba mbrouillère omoni ba o bazaka ko mbrouiller biso na danse parce que biso na minute o danse ezaki métier donc ngai ta on a na danse na beta 6 mois na bina pas de fois au sein que ba parents na ba na danseuse qui na koma déjà danseuse nkolo ba parents na ba ko découvrir na danseuse ba mona mbala moko na télé quartier ningani na kosa ba parents na nga keno na kenda e prière bien qu'il tambala na mutu nzo ane na scène na Bobby Brown na look ba cha teinture na cheli puta na scène na gondo na nga pena ya look ba kata OK dance na ke dance sans que ba parents ba eba donc ngai afana kota na monde danse il faki na réunir ba camarades ya ba oncle na ngai na vantsa bango ba sukola maboko pena ba bwakela nga soyi kwa po ba lobele nga mwana nzela wana yo poni nzela muziki pete kolekisa mutu te na famille okoza mutu te di soki ba leyo moko te kolia matiti po akolekisa mutu te mais lokola nazalaki na esprit oyo King Kester vient nga apôtre de vérité azalaki koloba nous vivons avec l'esprit que Dieu a créé ce monde nazalaki na kobangela moko te malgré nazalaki mwana na kati ya masolo tango pe na koti na monde ya muziki vraiment nasepelaki quoi parce que nazalaki trouver place facilement expliquer bango faire ma place avec bien na facilité ezaka likambo savoir être ezaka likambo savoir vivre ezaka likambo koyoka quoi balobi mbala moko yoki mbala mibale parce que moni pas kinke sere menina na zo pena mateya quoi à part idéologie nde boso mwana temi bo drôle de dame drôle de dame donc vient nga kinke sere menina bana ko la fière na nga na ninga mukete ne nazo loba boye donc ba vient nga mamo de panama baza ba témoin ba ya ogilo tula baza ba témoin ba te belé baza ba témoin quoi parce que ngai na longwa Victor Eleison olongwa na longwa kako ndenge za la ka vie l'air moka ke poto encadrement ou etika laka netika ba bouton ba suspension alors yé mo grand prêtre tant à la suspension à la raté c'est quoi ça suspendre nga na moment o via até dans na ko bonde suspension wana pona yebi ndenge na sola na vie ba tuneti ba mamo de Panama na bete bino histoire dream band bo permettre ngai parce que pas parole ça tourne nga tout à l'heure bandeki ndenge nyoko ma permis na kin kesere menea tant on a sali test na nga na Victor Eleison na mona ka via beta tiki cha mama tina peno bina mingi ezate pena yo amobini do yemo mtakatel solo mbala mo le petit yo chef 10 première fois wana na makanja na bina déjà place wana pour na danser il y a des fois na ndako répéter wana jour et puis ça sera premier endroit na ngai oyo na mi komisi danseuse na bande ko bina wana mais vraiment na ko comprendre
coïncidence wana te. Après tant sikoyo na sala test via sepela na ngai. Toye ko beta premier orchestre. Oh ebeta na stade oh babengi Kamanyola. Martyr. Lelo comme martyr. Ezali Victor Eleison. Ezate ke o Ezate ke o ba orchestre muso ebetaka déjà te. So ba betaka déjà avant biso na 97 ba tia ba image. Nde nazolo ba bo pena muta moni kazali pena prêt ya ko contredire ngai. Acha pena ba preuve quoi. Donc ba premier danseuse au babina na stade Kamanyola. C'est nous. Zidane Dream Team Dream Band. Chef Outane, capitaine de l'équipe, Mokonza ba mama. Tu appelles Toro signaler peut tu appelles na mois de la femme hein? Donc bonne fête à ma maman. Donc maman peut représenter bino. Merci ba maman. Merci parce que Mokonzi na bino yeyo. Bon monika ka ke biso nde tozo ko multiplier monde quoi. Ça veut dire nzamba tsa pena pouvoir na force na puissance moko boye kati na biso. Naza pena fier na bino. Ba maman nyonso quoi. Longonya. Donc tant on a eu bina na king kesere mena na stade de Martyr avec 80 000 personnes. Et ça a émotion na vie. Parce que bon, on a betara nanga déjà na ba moita ya mvuna ba defa o, mais ko mbali boso na beto ndere na nzungu parce que stade de Martyr c'est ki lokwa libulu chabo. Bino nyonso naka nakati. Nakati ya nzungu. 97. Image ezali to beta avec vient na ngai Maluata, Petit Prince. Na vient Ngomal, El Chanto. Na ve Ogilo Tula, ba accompagner vient na voyage wana. To beta na bon concert wana. Après wana siko te ko beta, na parler du peuple. Et si ka siko yo na ka pena ko comprendre kwa mambo. Na kati vestiaire. Alors so asiko na ba musicien. Moko. Expliquez. Donc solo ngo tela mkonzo ba skante na solo. Oui biki. Na kati vestiaire. Bon. Avant on a senti que c'est na kati vestiaire wana. Omoni nga na zamona mbila, na mona kodo. Papa na nga azalaki soldat division spéciale présidentielle. Bon. Na kati ya DSP. Azali ko surveiller o babengi 500 mètres carrés ya Mobutu. Ya périmètre. Bon. Maman ça bato vient nga bana papa na nga notre travailler à l'époque net ba général Nzimbi. Ba major Moussoaswa. Ba général Soumaïli. Ba papa Kalupeti, ba papa Bidwaya. Vraiment so boza na vie nzamba sunga bino. Mais moi na pene ya molisho akilimali yeyo. Nakola na koma maman na leka na monde dance donc tant muso papa na nga za vivant na nga se retrouver na monde na te na ebike bino mo boye bi père na ngai. Donc wana zaka référence hapo voilà. Moi na ya mbila donc à part kisiko ki moi na ya soda, vous découvrir King Kester. Nduliste. Vous comprenez? Après, na kati ya Kanchachi, na 1986, Mobutu abengisi emene ya kwa mambu aya kobete la bana ba soda en plein air. Mbali boso na découvrir que c'est na 9 ans. Mais ce que le gars papa na nga zalaki garde rapproché na zalaki na droit ya ozala moi pembeni pona mona pena Mobutu moi pembeni. Et puis na mona emene ya pembeni. Mene ya alata pantalon moko na ibita à l'époque on dit bazo be ngo mampa. Ils ont komati awa. Abeta chemise moko bondire na ibita so bazo be ngo nini mais ezaki moi relax etikeli enzoto mais abeti collier moko na kati ya kuwa. Jack Hermé. Après na makola zo be abeta le moko be ngo docteur Martins. Vimba boya on dirait facha. Sikoyo Archo yo mutu wana betaka na 9 ans donc yozo tala présence ya mutu wana vraiment papa ezate pour na o caméra parce que nga ko tu na betaka ba Zenith ba Olympia na salle de émission trop na kina vana ya poto na ba raga na ba antenne a na ba na samo ba émission belé na ça pe ba clip donc na maîtrise la caméra na micro vraiment présence ya mutu wana na mituna na moni Anjou be na moni pena Jésus en personne. Bon vous comprenez? Après wana na ba 10 ans na ba temps na 10 ans 1987 na komi ko yoka ba musique ya emene nete ba wilo mondo ba koma ibisanga ke no kasi mutu ya yaka obeta o Mobutu invitaka yawa kasi yemta yemba banzembo wana ouais banzembo no zo sanga bizarre. Après wana boyo kutana na vestiaire na palais du peuple te père na nga kufi ton père na nga kufi père aleki na nga eko zo ngai na komi sikoyo na bandale pona bota meki na mbinza tant comme na bandal na leka na Lubuzi tous les jours et si ka moni baleli King Kester
sans que n'aille un jour il me changer destin vie nangai na leka na lubuzi tous les jours so na ke wenze tam so mona batini ngana ke sa bakous na leka wana il faut na mona ba fi ba yaniki banani e bana mene ya tam so mona na vandi bana batindenga ozonga bo mendeni yo bando ke ndenge batindenga wenze ndeni o umeli boy na vandi wana na osela ka tam so na mona mene na balcon ube bana na ye mkona ba yako ebisanga ke no mene ya uti poto azo répéter awa ngana bi me oh mais artiste on a luka peut-être na vie na ngapena mokonza ba artiste docteur ba artiste c'est comme ta simplifier ki nga yango vina ngasko Anthony Sampaio que je salue pena na kati kini quoi vous avez parmi bana dream team donc tant ce que vina Anthony Sampaio abetenga le solo ke kin que ça je répéter na makanza na se présenter na sali test que c'est la CP na ngai azwi ngai a nommé ngamba moko chef 10 après tu ko kende pa yi ya mambo de Panama. Aïe bisi biso que non na mutu nanga moko maki parce que wana to comment préparer ce concert ya parler du peuple na stade de martyrs to vande pas ya mambo de Panama papa na Mariette na Brandy papa na Mariette na Randy vie mambo de Panama ye pena mutu tayi olesa biso na kati ya maki wana parce que faire rosa appelle na larme vie na msaka na ba larme na ye pour rendre boye beli. Mais azana batu na yo ba na folie na bango ke mene ya ko bimisa tenga na obimisa. Et puis ba période wana vient nga kwa mambutangu na ye na côté pa mambo de Panama na vandi sa vient nga kinke sere mene na mambo de Panama na ogilo tula. Na ebisi vient nga na lobi vie. Vraiment en tout cas na za fanatique na depuis kala. Mais na fier pene vous la peme na yo. Siko na za pene na posa wa kadenga lokwa mwana yo. Nde na ye awa vie. Na salada na mobali na nga moko boye na uta na orchestre moko boye na longa na orchestre wana pona mobali wana siko nde na ye awa na ye pena ko travailler quoi donc na ye pena na boule teke botala kaleki vraiment wana zo ebisa evala na miso mambo de Panama na ogilo tula na zo sola na vie na ngai direct tala pas paroles nga na yi danser ce monde chef omoni na longa pese fa na Victoria batikala jamais ko remplacer chef 10 ça veut dire son na zongi na Victoria nga mo chef 10. Et ça la marati. Qui que serait mené à Pesanganda kuna kisasa na timasi 41 na bandal. Na vanda na mobile na ngai. Mise mota ko sala. Po zo mona. Ba musicien musubo mona ka soka pesi danseuse ndaku. Il faut bettre la ki ba virgule. Ba virunga. Bo rasuka. De ça pesi ba musicien musubo pesi danseuse. Soka pesi danseuse ndaku. A komi muta ba virgule. Ba virunga au sama mathématique virgule siko ngape na mela camp pelegrand ki simbi mutu zamani king kesere meneya docteur de docteur king of the king apesanga ndako na timasi 41 na vanda na jo na ngai na vanda na jo na ngai boule siko dimension ya idéologie au vieux wana zalaki nango parce que king kesere meneya zalaki fier na nga na niveau moko incroyable. Ngaipe non sali ba prévité boulot te lo te mbamo ba palin bozake belé poni ka yo non sali boulot na bandita sa peso ba palin makambutu te wana déjà to sito beti stade de martyrs wana déjà to beti déjà parler du peuple to longo pe maki et pas ya vie mambo vous comprenez pour to beti ba grand concert oyo et ça là que non parce que ba artiste ne sont avant bazo maki avant bo ça moi le romo bo to ça toujours na maki mutune ti mambo de Panama. Azali parmi ba cofondateur oyo basalaki ke Dream Team ezala parce que net ngane na za boyo mutu oyo bande bena ko flatter ngai pona tika la danseuse ya Kester ti lelo na poto za mambo ve mambo azali sera uti kini uti poto pardon excusez ngai a memela ngata musu bilamba ba valise na makasa ba na Randy na Mariette et puis azo flatter nga que petite sœur o sa grande puissance grand prêtre un espoir ok poto donc biso nde toza tona kestenga vie mambo atanda kuna na lokolenge ba misa Dream Team ba ebinda kwa na lokolenge so ebinda kwa lokolenge tozaki misa Dream Team te mais siko ngo selo mobo na babenga oni na vestiaire afin bobeta concert parler du peuple qui kestel solo mo ngo bobeta na kestel mbala liboso siko na découvrir qui kestere mené aye wana tu sais que na marqué pas fait mambo vient à tous les soirs
côté ya biso ba musicien totikala na ve mambo muta encadrer biso ta musu to sa ba répétition près azate to na mambo de pana mazo encadrer biso na King Boys ezalaki King Boys donc ils en anglais donc les garçons de King Kester mené neti Guy Kimvula Serge Makobo Beveni Bongolo Aimé Puna Jean-Jacques Kande donc sikoyo tant que tu as un concert wana ya parler du peuple webiki na vestiaire puis aye dio comme mon nani di dio le kawa wana so na chaque musicien na ba musicien di abandika ndeza kaka we kweli li parti ya kuja ya tata wana we kweli yo pa dio ya kana no di telemadi na mona ka musicien wana vocation avec vocation te vocation te ya za prêtre soka bengo na nguya telema na nguya soka bengi yo modèle nguya yo neti bangombe vemba la moka bando sala makambo ba prêtre na mona dio ya kana misai o di ye bazo bengo so ya bonenge ni yakane mobala yakati ozo yonde ngombe onde mbaka so ebi mbaka sa ezata ba mo ala bandu na kokisa 25 donc yakola kate banda zala ka ndengwana mbaka sa bambaka sana ba yongololo banganga na bango bakufa l'espoir s'est envolé ba pandi fulu ba fumbi ba weli sukali ah ouais na mo ra king di temane mobala tele maradi di 7h sina oboy na mo na mise di telemisa makolodi a telemisi di boka ya droite abwagi di kota nenga jwa kota wana sko présentation ya mission moko na moko na paye di peuple ngabi via sandenge il faut mon obéissance pongai tant na botami wana Kester azana début ya osala ba succès ngape na so na bina so la no mingi Kester bon na yebi banze moneti ya badikando banze bebele na yebi ya Kester on ndo sepe nango mais histoire ya Kester so na betolo na bandalo na bando na dream team dream band parce que yango ndesala peneke na poussa pemé na Kester et puis na yeba ki mo mingi quoi donc so na la temi lelo liboso na bino pona loba ezali karapo c'est un deuxième père pour moi qui Kester mené à sala qui vraiment mingi ozali ki ya malamu au moni biso to zako vana ndako Kester avant to ya poto avant vana ndako Kester apesanga déjà na ndako nazo ba Kester poto ala kingi quoi ezaka neti tozo ba George Bush to ba Michael Jackson moi to tia vie Michael ezate po ya za prêtre siko nangana lo baboye langila yako kota na mouvement na bino ndenge nini ndenge via zwaki ka bo créer langage wana langila bulango euteki na wapi et puis na mutazaki vraiment fondateur à langila est-ce que zaka viking ou bien ba petit na azaki na bango ba memeleke ba langage wana na sala langila ezaka ye moko université pe école ya langila ezaka king of the king ye moko parce que moi yele kwa za pédagogue abandele moko ko transmettre biso ba makambu moko boye na ndenge ba prophète donc langila pena king Kester mené ye moko salango après ba tumuso pe ba comprendre c'est quoi langila bandi pe kolobelango neti ngane na zabu na responsable na poto na pena reconnu en tant que salarié na kati ba mboko grâce ya king Kester mené ya expliquer ba mo salarié na nyat salarié ça veut dire pena donc vous avez une fiche de paye na mboko la mukatongo kenda ça veut dire yo pena vous remplir ka toko tsabi bende grâce à king Kester et mené ya soki pe bomona na bilili to beta ba Zénith na king Kester mené ya to beta ba Olympia pona sepeli saka bango na tabula ina ndenga mukete bino mo bomona na Olympia ndeni tabula ya sepelaki king Kester a sepelaki na Zénith nde to sepesa ki vie na biso na ba mboka to bina ba wobokele ba kataka mondanga ndeni to sepesa king Kester mené ya to matane ba avion to kendane bisika ndeni na ndenge donc na bien Zidane bato belé ba ki nengo sali ba témoignage mambo belé to senti pena que king Kester grande personne prêtre na ndenga mukete après ça on va parler kutu pas de virunga et l'autre mais na minute oyo eza su ya robomba te tout monde grand prêtre ngo parmi ba danseuse mususu ya Victoria babimi na balifanto balifanto babimi siko yo bapesaka yo palais sans virunga ba danseuse mususu bazoka ba palais avec virunga ngalingi na ye beza ndeni bino ba danseuse le bonda ya ba mouvement boyaka na ba gwana bino boyeko séduire leader elenga ndeni est-ce que king azaki na ba je moko peteke moko côté no toyebi ke zaki bongo to yo zaki na mobali na déjà musicien ba peso ndo bosiko ba danseuse babimi belé na bana
to comprendre te vieux king vraiment azalaka ndenge nini po so be père mais papa ngo azaki ndenge nini expliquer na. Ah, vraiment, merci quoi. Papa Rolls. Pour tout le monde, danse mususu, babeta senit, babeta olympia, mais babimina balifant. Babimina ba enfant. Babimina ba trophée. Maman on les ramener, expliquer na nous po, mokilezo tala, pour tous ande na chef ten, yom tous ko gérer bango. Parce que bango babimina ba fanfan ndeni. Vraiment merci. Vraiment merci Papa Rolls. Na question ou quoi. Vraiment bandeko babolingo. C'est qui? Au sentira. Ah. Parler ça virunga mais kuna ba trophée bimi. Siko vraiment apôtre de vérité. En plus via za olobage. Moi nene nga loba kento mobiala lobi papa za olobagara. Hôtel figure. Bisu siko to teli ba figure côté vigouré de campo au sentirige. Viens à vie. Vie vraiment Papa Rolls. Bana kin. Bana poto partout dans le monde. Partout dans le monde. Ndeka vienne biso kin ke sere mena za rolo bake. Banda biso to banda ka makambo bana kini bana zabra batinyo so bakoma ka boye na boye. Banda to lo bango sute ba lo branini. Bana kini bolanda nga penza bien. Danser au carré. Ça veut dire que non, nako yemba nga bien nako bina nga pe bien. Mais ça veut dire que nga nazwa danse loko la métier. Et puis au moins ba danseuse oyo bazaka koya na ba orchestre lokola Mabata Rouge. Na bandaka ko nyonga bango. Mabata Rouge, expliquez-nous pour li Bata Rouge tu batoye ba yebate expliquer. Vraiment li Bata Rouge ezali bambola la sampo na bambende ka fumba. Ça veut dire que au moins eza ba fille mususu baza bandumba. Baza bandumba ba ye ko kangamana biso ba tutozo sala métier. Bazo ya ko kangamana biso bato yo tozo sala métier pour ba ya ko pakola biso salité. Yango moninga na zeko loba makambu ya Mabata ya rouge. Pourquoi na le mambo Mabata Rouge? Parce que au moni mwasi aza objet de plaisir te. Mwasi azali moto o nzambe apesa pouvoir na puissance pour na ko multiplier monde. Bandeko babolingo. Au moni mwana aza objet te. Mwana azali une partie de toi. Donc, et là, comme on a un lobaka qui ba danseuse, so oyaki musala, oyaki musala. So ki po oyaki kindumba, oyaki kindumba. Donc, au moins na reçu le mot Papa Rolls. Et ça ba fille belé, ba yara na danse, arrivera déjà artiste na ndaku na bango. Je peux m'en rêver king. Na bandaka ko rêver king penda attend que on dirait descendant penda ya Abraham na Moïse. Na bandaka ko rêver king attend que Jésus. Le grand descendant. Mais makambo ba te ko na mbetu te. Ma soni ni wana. Na ebisa ki okenga na vandisa king ke sere mene ya na mambo de Panama na ogilo tula. Pona sola na vie ke vie na ye na kati orchestre na yo na ye penande musala. Et puis vient après ça un mot d'ordre na kati ya Victor yanga na ki intouchable. Donc on a zo la pena intouchable bozonga bien bozonga na sonité quoi. Bozonga na sonité. Bozonga bien. Intouchable ne na lo ba papa au moni net ba sukusu makelele papa Claude makelele baza ba témoin makambo. Ba mambo de Panama baza ba témoin makambo na zoloba. Ba ogilo tulo baza ba témoin makambo na zoloba. Bato tangoneza bato balinga ba simba quoi. Te eza bato o so na so na vie bango bazalaka. Bazanga raté. Bazalaka. Ba kufa te ba vivant. Donc so na zo ko sa ba sa l'émission ba contredire ngai. Donc au moni esprit o ngana na Victor mba mo via lobi na ngai bi petit oise esprit. Ya ngana mba mo cha nga chef ten. Pourtant on a commis ko bina siko na ba fimo bo na kuta wana bazale 4 toyoko yoka o bazaba fia tete kazai ça veut dire na butu bazala na Mabata Rouge na moi ba danseuse na teli bango ndenge zalaka na kati ya esprit au vina ngaki nganda ba nous vivons avec l'esprit duquel Dieu a créé ce monde. Nesi bonga bitala ngana mona ndako na yeko bina po o na zengo lokola métier po na yi mayele na classe ngame mnene na poto bo na ba bulletin na ngai na rosa soit le premier ou le deuxième de la classe. Mais ce que le gars na lingai mamba classe té na lingai na danse. Vraiment na zoki ngo avec cœur na motema quoi. Vraiment na zoki ngo le gars ki ndumba te quoi. Osomona. Et puis na lingai na soulever point moko boye. Et au sala nga mawa kutu même Kofi Olomide, bo excuser ngai. Na rien à voir na vie ya Kofi. Mais le lo Kofi kanga na gisasa po ba danseuse mo bo soit disant ba funda na poto o ba porter plainte. Ba tintin.
Baza ba Tintin, Kofi Olomide, on a besoin d'avocat même pas. Parce que bana basi ebele ba utaka na banda kuna ba fanatique. Azo yana objectif ka moko séduire leader. Donc, ngai ta on azwa kin kesere mena nazo banga na la fille numéro 1. Ya kin kesere mena ya masolo nazo betela bino bande na ngai. Nazo lobate pour nasimisa la plaisir parce que ba wa bisika bazali ba yo kaka. O ezali voix ya kin kesere mena ya mutezo loba. Parce que nous avons prêché une bonne parole, il y a qui est mené à des belaki. Ba momi ne ba robot sabadjo. Donc momi mutabot ici jo. Et ça te mené à bot si ba danser ba bot si mené. Ba ngonde ba bot saka ba leader. Chef ba maman. Na mo konta ba maman ye bazolo bate. Expliquer no bango ba bot sa ba leader. Ba o moni bana ba se belé ba za ba Jezabel. O le ba ya ko travailler, ba ya en esprit, azo rêver. Et puis au monde azo tanga tam sou kombo ya mwasi ya leader wana. Donc ça veut dire ayebaki ke leader wana zakana mwasi na yi. Ah ouais. Mais oye oboti na yo. Après siko opona ko salir mémoire ya mutu, tanga kufi, oye olobi ke no ba wanga ni mwana. Ba yebaki yo ba wanga ni mwana. Omoni nga papa Rolls, mokili mobimba. Mami mubiala wana bomoni garantir a kesere mené a faire partie na bato yo, ba yebi nga bien. Maman ya kin kesere mené ya maman Marie. Via Morgan, ba José Mubiala, bazako Mubiala, ndaku wana ya Lubuzi, ba yebi nga bien na koleli wana. Soki ba yebi yo pena na famille, ba rowanga no jour matanga te. Ba konza ba yoka ki sango na yo. Omoni ka ndemo kilezela ata musu ba yoki sango ke no bon, ndenge kaka, sans faire exprès mais fait exprès. Mutu mo ba boti côté kuna. Mizate ke yo ba yebi yo. Ozomona. Po ba masolo nazo yoka ke no okin keser. O abeli malade mutema akufi pona mwasi o. Yango su question musu ya makasi to yaki nango yangwana dozonga bien. Ya makasi ta. Eza ya makasi te papa Rolls. Etanke yo ngo zo expliquer ke no via za ko sabino ke koya lokola nkombote, koya lokola mbaka sate azo timbisa bino, mais batutu babige via na kufi pona momi. Pona ba momi. O mutema na e la shaki pona ba divorce. Parce que yo vanda na vie wana yo okoloba nini? Est-ce que c'est mutu moko ye mondenga za koloba ke no fusala kwa mubali kwa ngolo nzoso? Est-ce que c'est nzoso? Omoni kin kesere mené la aza roi des rois. Bomonde ba lelie. To sentir ko? Donc est-ce que mutema lâché na momi ndenge yo ebelaki ye? Mokili mobimba. Omoni kin kesere mené ya. Bocho ko bimisele rola yuma ko? Bocho ko bimisele rola mbaka sa. Emene ya kufa pona nzutu. Emene ya kufi pona nzutu. Menga zo kama bino. Vewi azo ba choc. Motema kin kesere mené zo ba choc. Une fois te, moi ba plusieurs fois na makamba love. Oui, motema kin kesere mené zo choc na makambo ebele depuis ba vivre la musique. Oui, motema kin kesere mené ya ezo ba choc même l'entourage na ye. Oui, motema kin kesere mené ya ezo ba choc et mené ya mema bato ebele na poto. Biso ya poto tozala 90 personnes na rat avion na Air France. Na matin aéroport Anji na quitté na Roissy Charles de Gaulle. Na ya poto te ke au Afghanistan Grèce Turquie. Na ya bena poto solo ya propre quoi. Kin kesere mené aza yuma te. Omoni nzoto eza lokwa machine. So you place un choc à plusieurs reprises, makambo eza belé. Na solo na bato belé, dernier jour mercredi oyo, ya jeudi au fakito sana Madeleine pour na corps ya prise. Ya papa na ngai. Na yebisaki bato belé ke po bazo panza sango matanga emene ya mobulu ezobima, matanga emene ya mobulu ezoyinda na matanga emene ya na yebiseka bato ke emene ya soki bomoni mobulu ezobima na matanga parce que na bato oyo bazali ba contribuer na liwa ya vie na ngai bazali tozali na baona kata matanga tolela na bango lokola aza descendant ba Abraham na ba Moïse yango na makila na ye bane koningana yango na bomoni ke no mwa kimia e bande kozanga na kata matanga po ya za roi
soki na bato baosa assemblée olela obi hypocrisie baza wana makila na ezo ningana yango bomona ba trouble na ezo salama nde nazoloba boye nazo revendiquer za droit na ngai pona matin na kinkesere mener ba avion na salari ne ba clip mboka na salari ne ba clip à longue histoire na betaki ne na Zénith na betaki ne na Olympia na sala presque na parcouru presque monde entier avec kinkesere mener ça veut dire na découvrir rebelle na ça dire célèbre son ata moi chamoko pour to comprendre pendant que non ozaki na kinkesere mener na si ya bien les professeurs a formé bino na ba chant na ba makambo ebele est-ce que okosala ata moi miyembe pour le lopo bina souté mais lem sou mungongo pe lem sou to ko mono pendant Zidane molisho au senti pendant que non na nkunga des fois te puis otake take ba momi tu ba oyemba mikolo to kana ata moi pour ermo yemba ga no ga ineti moi nkungeza okosa moi lo moko batu ba olanda biso ba yokayo oui na ngana soulever sur point moko ka atala mona professeur qui nkesere menea au moniteur on te beta Zénith ils ont un cri de guerre mort au bandara nango izo dade ye izo dade muji mujambuda izo dade ye izo dade muji mujambuda makununga makubela izo dade mamuti makenene makubela izo dade muji gujambuda wana siko za idéologie moko bo kinkesera pesa ngango na tongo wana tozana makisheye vers la mukara na tongo ba le Zidane to kendo beta Zénith a petite sœur ebi ke na kontaka na trop ngabi bien sûr que oui parce que so dans ça ke ne moko ezaka kayo ngabi me vie na yebi na kata ko yeba penda na kata carré vers le bi na petite sœur obana Izodadi ngabi Izodadi neni ale bi za cri de guerre Izodadi linke obake boya boya kutala ikobe bato ekobonga ekoinda to ekosimba avec Adel Okela il y a une minute na chef d'orchestre na tongo na pas la vie na tongo ngabi vie Zénith pena salona na yoka sango ke ba grand musicien ba beta kuna po beta na Paris kuna fosa kaka Johnny Hallyday ou Michael Jackson ou bien Rihanna ou bien moi no nani Shakira ba bilo mo bongo vers le petite sœur na ngai Vietnam na yolo mutazo kwa isa yo pena dongi zinedu ataka déposer de marcation mokonza ba mama mutoko banda ataka Zénith yo pena mutoko fungola lumière ngabi vie na yambi yango vie Vietnam na ngalie ma parlementaire wana na kati ya Palestine na ranch to parlementaire na tongo na vie na ngana Adel Okela na présidence ya Guy Mvula to bandi pe ko répéter ngo parce que to saki 3 mois répétition ya préparation à Zénith wana na parler à King na ranch pena na kati ya Likampa et puis na kati ya ndako wana nde to vanda ki bandeko ba bolingo esika kese approuver nga kaza moto na Nzambe na ndako akinkesere menea ezalaki jamais na kwa moka lobake no di porte wana fungola ngote po yaki yanke mona di yo di yuma yo di yo za shengadi di boba eba tizi shengadi edi na bote odi na bote banda es mais abota rappel jamais tombola ka loboko te ato ba ene pe ba plité jamais mais batu ba eba pli na kati arrange jamais na tika ko mona kese place au l'alcool te na yembi ke vie na ngata mususu na baka exceptionnel tamusu to zena ba réception moko boy ba bengi biso tamusu après avant concert ou bien le moko ndengwana akomi na tamusu mo verre demi verre moko boy ya champagne et puis so moni tamusu kin kese a simbi cigarette ke na minute na tamusu za na ma souci moko boy mais azabi no mona benandi di Petrus di ba petit nanga di moi chicholembe so ki chicholembe wana cigarette Vietnam na ngai le madame wana vient na ngai quoi ya Palestine donc c'est quoi asali bino idéologie Izodadi Izodadi wana yo banga kiteke za kisi olobi ndako ezaki omoni mya mutu Nzambe na ndako porte mote ko kokota te ko simba vraiment ndenge nazoloba na bino boye nazali ko prêcher bino pe na bonne parole parce que omoni bandeko ba bolingo bato ebele bakanta mpona koteya liloba na Nzambe fola ta soutane osimba bibliothèque malibosa mese santo oyo eza pena liloba ti euti pena en direct epa ya descendant ba Abraham na Moïse kinkesere menea na ndako na ye bikile alaki te ngai nde naza bo atanke Zidane mokonzi ba mama nazalaki pena mama oyo abande kokipe ba musicien bakolia nini ba musicien ndenge nini donc soki musicien moko akufi ou bien moi Givini ou bien moi Gabriel donc bakotuna Zidane nini otiaki na kati ya damage
Donc mokolo moko te King Kessere mene apesa biso limite na kati ya ndako na ye toyaki pena libre omoni bata misala mabe baalaka te akofungula te akokota te biso na ndako ya King Kessere mene tobanda kokota na biso partout azali pena moto na nzambe babe pe ebele bazali koya ozo comprendre bon elonga na nga lobaka na poaki danseuse omoni mwana mwasi il faut yeba komipesa nzoto kilo ozo comprendre koyaka toujours na esprit te ke ozoya na orchestre po ya komana leader parce que eza la danseuse moko boye namonaki wana bon nayebi te soki aza danseuse ou pas mais si je me trompe ou pas nayebi te namoni fille moko wana bonde abina na Zaiko bon amemaki mwana te abina na nga te parce que omoni King Kessere mene ya abanda koloba eloko moko alobi oyo eza mouvement bamomi te oyo eza mouvement bayanke ya bamomi te eza mouvement banoko mais alobeli yanga bi petite yo opesa badanseuse ebele chance na mona nord grâce à toi parce que même façon ya obina nanga na ndobi na pena na kunkunku oyebi kunkunku engelo bani na Britandela oleka te kunkunku engelo bakeno zana no wao zela nanu zo welila zo welisa zela na mais peut-être ça fait moi pas n'habite baki o banga obuka na cheville ba pesa lipapa kutu ba pesa te lipapa ezali beta lipapa po to ngando alalaka na mai alalaka pe na mokili ezala na mokili ngando ezala na mai ngando talaka oze idéologie mela en camp pour ba comprendre peut-être que toi na Zidane olongola nanu protéger batela tibia baroya batela tibia channel lipapa comme ça toyebela moi pose zwanga bien votre émission de Naïb Sarabino masolo ya kati toza toujours na Zidane balobi Zidane mukonja ba mama oyo ya Victoria Eleison Dream Team Dream Band donc JC Kuba babi mukonja ba livraison akoki ko douter na makambo te et puis Faïda Mobondo nan Deborah Njazi mama na Marc Angel masola kati toujours tobosanité Faïda Mobondo tobosanité maître Piton balobi ye champion ba pomba to apoto puis Ekofo Bichingo Bila donc Django babi mobile ya Faïda donc toute la famille babi maître Piton Kamanda donc il y a Rolobaku Tezalité votre émission de Naïb Sarabino et puis Ranger Smith en direct Pataplis soldat de Ronald P. Jacine Dombele James Mabiala Nabosani Yote les grands ferrailleurs ya Poto et puis Johnny na Feland Lisola Lipapa Marcelin Kilwa na London Nabosani Yote Vigouré de Campo toso continuer na masolo kati donc toza mana Zidane babi mokonja ba mama babi il était comment Zidane il était comment mais tout en lipapa mais na kolobate bosoye check ça Ranger sakana nango à suivre au sentir que moi na King Kessere donc lipapa et ko sanga te tozo pe na nenga benser yango mo pena donc mo soka ba lipapa pamba osakani pona Ranger Smith osakana nango bo Zidane batu ba mona yo bazomona ke wana Zidane ba yebelongi ponga na yebi na ngai nebi ko chef te na masolo mais côté ba danse ngo ba mona ba stemai bo danseuse azolinga ka boule et puis yo telemeli ba danseuse muso bi bali bata rouge siko laksa bango pena yo osaki pena danseuse mene ngana leka na nga koto ya capitaine de l'équipe micro yo o eza pona yo donc tijo eza pona yo laksa biso et puis mais la campement il fallait ça là au salité c'est na bête la binoko ouais sozo rattraper tant to rattraper tant bon chant oyo eza pona vraiment nazole la vie na ngai King Kessere mene ya na kolela ye pe na kolela ka vie na nga mobimba je crois que naza vraiment na kati ya ba droit na ngai o nazo réclamer pe nazo belela nazo crier au effort que azali pe na mula campe okoki kofinga nga boye te o mama ngai Beatrice nga na sinya na nga kosala malamu na mokili oyo
bamaputa bobanda kiko ya kozwa na barobe na bajipe babijue basoutien basapato lelo yonga mabe na babage na defi sakabino oh oh ngamoto mabe bokoki kofinga nga boyete o mama ngai Beatrice o Bea popli nga na sinya na nga kosala malamu na mokili oyo akabaka tronzambe didikinwani ndekwa masamba ndeko ya Kester mwana Marie mwana ya mayele oh fidelite na nzambe oh ngamoto mabe oh bami ya mbulo yo makambo elengi te nakobelela oh bami ya mbulo yo makambo elengi te nakobelela. L'homme connaît un vrai ami oh, pendant les jours des souffrances. L'homme connaît une vraie femme oh, pendant les jours des malheurs. L'homme connaît un vrai ami oh, pendant les jours d'avertissement. Oh, bami ambulo yo makambo elengi te nakobelela. Oh, bami ambulo yo makambo elengi te nakobelela. Babikini na bino ya madusu botandaki na singa eko epa ya ba voisin boya ko récupérer oh bami ambulo yo makambo elengi te nakobelela. Oh, bami ambulo yo makambo elengi te nakobelela. Ogilotola panza fulu bina file. Donc à part wana sikoyo obi donc oye mana sentir babilo okino bonsoir mais la campagne mais un jour il des attaques un jour on s'appelle le bon vikuta sa yembisa kinga na izodadi oyebike ngai pena donc vie za olinga tina longole isante povie omoni ndena bandako bina na Victoria film tando pesa ngana bina bongo omona ba master pena na podium le moko ba pleurer Jacques ça veut dire bidilu bazo lela bazo supplier que non ah mama Afrika pena mokonza ba mama yo soko zo bina yo soko niati penza omona ndeka fo benga ba pompier ngabite via ndolo balanga toujours bi petite yo bina wala ba danseuse américaine donc ça veut dire son abeti boyo soko ezio fo benga ba pompier siko ba massa ba comprendre que orozoaki wa t'inquiète siko ba massa ba comprendre que pemena capitaine de l'équipe ba poussa na raté ba massa ba poso na nyati yo omoni ka ba pompier ba yi nzomo siko vie siko yo ndenga na mandako bina wana na bina ne pona sepelisa siko emenea ouais prévenez que après mener donc na bina la mission moko te quoi est-ce que ba mona ngana ba mouvement na bango après c'est ni to lempe ba mona ngana ba mouvement na bango est-ce que ngana sala na bango nzonzinga po ngana bina ki déjà na roi nzomo ba kope be na oya na ngoke nonde nini kinganda azana besoin sala ba clip azana besoin na yo kingana azana besoin sala bazana besoin na yo mais so na talika et voilà na mona ke yo za na cheville donc nazomona pena ke no donc na sala le côté nzomo donc après sikoyo tout ce temps pas danse pour moi na chant to sentir na baskanten aux appena ko beta ki mwana emenea mais siko pono zongi sabato ba comprendre que zida na ngoyeyo beta ta moi cri au pes bon moi pas kaka ba sentir hein ouais siko ne déjà panza fulu na zeniti to beta siko lo moko ya bo de kadaga pa kadaga pa
kada. Un, deux, trois, quatre, ta kada, kada. Un, deux, trois, quatre, ta kada, kada. Un, deux, trois, quatre, ta kada, kada. Après, ma bozui. Eh? Eh, libondas. Zwa, libondas. Ah. Ah. Eh, zwa. Eh, après te beti kada. Ma zwa. Zwa. Kiwanzela toluka yango likolo. Tozwa yango pe na se. Tozwa yango pe partout. Eh. Ala Zidane. Bango nyonso na nzungu. Pona mémoire avie na ngai. Obligé. Pona ndako sepelisa ye. Pe meza kutu te. Ye moko mela kape kuta haki muta deuxième fois muta bampema. Donc ça veut dire pour yemba. Faut ça en endurance. Pour faire nga za pena micro mona pena akiti nango. Amati nango. Tala. Na minito. Na kata nord. Viens dans le bain dans petite terre. Il faut faire l'école de danse. École wana comme nango. Kinke sere menea. Siko masolongo komi wapi ozo buleni nepo lelo nde toza boye tosantige Zidane dans ses akaka mungongo ezali vekinga kei siko bato ebele ba victoire komi kili ba chef babimi ebele mais na côté ba momi tozomona mutu te à part ka bato ba eli biso ba trophée tolinga pe olo bananu pona ba leader ebele pe ba botina ba danseuse mais pour l'instant ba danseuse ngo ba melami nde mo lobi ba libata rouge siko elo nyoko yebisa ba libata rouge wana era ngo yango yo boboti ndana ba leader est-ce que boko bimana suka film est-ce que eza le moment pour ba msupe ba bio ba violer ki bango siko yo tant que leader ba mama plutôt na moi ya ba femme kinke sera kei soko za loko koloba pour conclure ma solo est-ce que un jour au zong la musique pour comment peut salarié au tokomono na studio pour vous ezali makambo to ezali ba fille on pende ba ko beta to mo na pas américaine te. Mais yo dois sentir que pression pena ya ba Rihanna. Mais yo mon lobini. Quand on lobi pas paroles, talent zali. Omoni soda kufara soda kufara na sokoto na ye. Nanja, Nza komba. Ba lobi bembanyo ke sila raso monte. Nakzara salarié na mboko oui. Naza pe responsable maman bana. Mais yoka sifi na bisa tiki biso maboko pam. Yoka sifi na bisa mama biso na nord kaka boye. Neti bangombe. Tala. Pas parole. Biso toza ba danseuse ali boso o to ya na poto to vana ndaka mutu te. Ki kesere mene ya. Na poto mobali nanga meminga na emene meminga na poto. Mukolo mo mbali nanga etanga parce que na la seule danseuse on ndako bima on azaki autorisé de sortir. On azaki na droit na bimara tous les week-ends na libanda. Kasi nena lo baboso na ko sa ba contredire ngati. Parce que nkesere mene ya aza mo wei na minito bakosela ba wei makambute. Po ba wei ba yokaka. Viens nga banda ko ebisanga pena bi. Omona pena si ba masa lo bi di. Di bino tu bo bi matedi.
di Zidane mutana jo na edi Zidane mutarobima obo poni ka Zidane mutamapsito bima te oui parce qu'il y a ça na nzutu na ye bino netika ba ya ko salela après comme ça na jo na nga ayi ko luka ngai tukute na vie na se ayi bisa bina elio momi na yo na même elio nzutu jo na nga merci vie vraiment vie comprendre au moins king avant me nga pota bisa avant le belo mona répétition na Kinshasa abi na memi Zidane na memi bona ke etika ayebisa opinaki na oketika na oketika mais so lingo tika na mouvement oyemba pona bi makinu de danger côté no confirma mais oyemba via za olinga tena longwa Victoria kesa za olinga ta mukete na longwa Victoria parce que za ba nga pena donc ba momi pena ya esprit oyo pena neti ba yoboye penza ba bongi na Victoria donc ndozo mona ke no ngai mutu mota ko toucher nga na Victoria yango le moni lelo nazoloba nazo crier pe au effort naza fier pona ba danser so bazo kisa biso soni oyo oleba ya ko sala musala mais ba yaki na ndenge vous comprenez moi si nzamba pesa biso pouvoir au multiplier monde moi nazali une partie de toi bota na muto yo aza ya yo tango mutu déjà oyebi kazaka déjà na ba enfant na ye yo komi ko bakisa na suke komi yo ba wanga na kiyo omoni teke so ni pe pona mwana te parce que so bima pena na mwana te lo bi yo ba wanga ni omoni teke histoire wana zo tikala pona mwana vraiment n'esprit bien omoni to ko na ba vie privée te mais na kata kulu dimba penza soki penoza mwana mwasi o peno timba o comprendre que non nzungu na mufini kuna ngo o comprendre dans ces place morote oyo mwasi kwa ko se fait plaisir prévaner ndenge vina ngaki nkese menaza oba keno mouvement Victor Lesson eza ba momite mouvement eza ba yanke mais ce que petit te nga Zidane yo lokola pena donc yo pena o convaincre vienne yo na rememona na bongisa après on mona suki nkese memba ba momi pour faire comprendre que no bango ba ande ba ta sentiment ba yaki bouloté depuis mené à tobete ki ba zeniti ba Olympia moneke yo mené memi danseuse na voyage moni ba yaki mikili parce que faut oya na dignité ndenge kana vantaka vie na ngai vala na miso ave mambo na miso ogilo tula na soli na vie na ngamba moko apôtre de vérité ndenge sala ka émetteur na récepteur vie na nga comprendre que non petit tango pena yeyo petit to atimba et meni esika sota seki na nga zaki fier parce que ayebe que non petit az esprit mais nabi batumi bayeba kaka so za cheftain oza boye feza ba simbisio monzungu et puis na ba façon yobanda ko binela wana est-ce que cause la vérité moto zo bombela bato tout ba olanda biso peut-être yo baza ko simbote ba pesa o parler sans virgule po ba misusu na tomoni ba bimisi ba trophée ba lifanto ba monani yo o simba nzungu te expliquer nanu problème nem ça ba cheftain ba simba ba nzungu yo simba kite te wana ya trophée te wana ya bala te mais wana ya trophée à la terre wana ba benga ngondembo na se yango ma mtolo baki fona kulu dimba parce que au moni biso to ya poto première bilamba o ngala lata na poto na mboko oyo ezali Liliane Mosa qui nkesere mené amta sombela biso ba danseuse nyonso tout et puis Liliane mené amta memaka biso tina ba salon ba sa biso basuki et puis Liliane pas na bino quoi ndenge pena mama zala na bane omoni makambo ko bima nango lelo ebele na mokili mais mutu na mutu azana mwa part na ye nga vraiment so na lobina lobela part na kokota mingi pena na vie privée ya vie na ngate eloko kana nga na beta sete ke no emene akufeli mwasi donc emene akwa mambu aza yuma te donc kwa mambu pena ko kufa pona nzutu te oui nzoto za lokola machine soki ezwi ba choc ba meki ba entretenir ango zo simba te après na suka na komi volonté nzambe parce que ya zo vivre na esprit o pena Dieu a créé cette terre ce monde a descendant ba Abraham na ba Moïse et puis vient nga avant kufa asenaki pardon na batu nyonso asala mabe et puis bato nyonso ya salaki mabe alimbisa ye bango o basalaka ye mabe regret na ngezaka ke non bato batikali na sima image o ba okanta ba opesa ya Kester eza image ya Kester te ba osande ba kombo na bango ba kombo parce que mowe il faut qu'on respecte maloba na ye yango moni na répéter yango même na matanga bato belé même famille biologique ya Kester ngana sakina ba José Mubiala na bazako Mubiala na Solena bango na ese bango na biso ki makelele na mobulu ezoko bima na matanga ya Kester ezali bato peo basale mene ya mabeto zo lela na bango siko lokola za roi makila ya roi ba etufaka yango te ezoko ningana
ça veut tout dire. Donc, moi, na Kinkesere Menia numéro 1, la fille préférée des papas. Narobi na pena na nguya Kinkesere Menia, otuninga masolo moko lobi oyo ta musu basimbisa ka nzungu. Po logole na ndenga ba cheftain logole Menia, aloba tiaki yo yemba izodadi na Zenith yo muto bando fungula ba podium bunga ba masolo. Siko non. Toyebi ndenge balobaka, siko yo expliquer biso non. Omoni Kesere Menia za pena muto na Nzambe. Omoni muto a pardonnera. Et loko leki pardonne na vie za te bande unangai. Omoni muto a pardonné et puis il se fait pardonner. Eza fungula bo moi. Ça veut dire Emmanuel et Emmanuel savait qui il était. Et puis Emmanuel a parlé sur Dieu. Emmanuel a parlé sur tolérance. Emmanuel a parlé sur courtoisie. Ça veut dire que tous sont obligés tous à wana et puis tous sont obligés tous ensemble pour n'habiter encore. Et puis qu'est-ce que l'accepte de savoir être et savoir supporter les autres. Tozala ba sel dans ces autres ya na poto na mboko bandeko na ngai sans que tova na ndako mutu. Biso ya poto tokuti ndako na nei plaisance. Tokuta ba meto ba kit donc maintenant logement meublé avec abonnement ya Canal Plus. Donc Canal Plus bon. Ba mbetu ba congélateur tozala na sel na biso moko bo verre na tosha. Tozala zana ye. Ba vie ba zebele ba mifune tia quel va. Oh, on a repéré ça bambote belé, bazako soutenir biso, ba vienne ti ba Salem service, bazako soutenir biso, ba vienne ti ba Freddy, bazako soutenir biso, ba Ale Batantu, bazako soutenir biso, ba vie ba Dego Mamadia dia, ba Tonino Fernando, ba Lolo Mutima, bazako soutenir Kester. Au monde. Donc vraiment en tout cas, tous allez bien, ba garçon pe bazali pe nanda kuna bango pe no soir, au vieux azako foutre ba garçon, bazali na pavillon. Donc bazali pe bazo pe ko s'occuper na bango nde bazo ko s'occuper na ba fille. Donc Kester azamo na mwasi azaki papa moko oyo ayebeki valeur a mwasi. Ayebe ko tia vraiment mwasi na place na ye, ya ngwana omoni bande ko basi totika ko zala ba séductrice. Totika ko zala ba Jezabel. Totika ko sala ba makambo moko boy oyo ko conduire mutu na esika oyo esengeli kite. Parce que omoni ba momi mususu ba komaka na milieu moko boy omoni na minoterie est égal à pamba pamba. Donc, il va alors, moi, ça mon esprit. Expliquez-moi. On a la langue là. Pour Vietnam, on a un parlementaire. Alors, parlementaire, on a des façons mingi petites fois dans mon esprit. Il y a pendant la longue la on a répété on pendant le rôle en mon on a milonga quoi on va dire à répéter la petite il y a pendant des toya de confiance. Bana basi. Minoterie. Ozo jouer na ki gentillesse, sinzo ka ki Jezabel. Ozo ko séduire. Pourquoi j'ai un esprit de séduction? Na bateau yebi que par exemple ça déjà na mwasi na ye. O moni nga pena na fière bande ko nde na ya poto boy nga déranger couple la mutu te. Na déranger couple la mutu te ba fille belé ba déranger ba couple la batu. Nenga pena soulever pour moi parce que ba fille belé au moins ba fille belé o bazaka ko diembela na danse ko diembela ba zeba danser stime ba ko diembela ba ngwana ba koma on na regretter ngana za ki danseuse mais vous attendez on regretter et ça parcours ya vie na yo parcours ya vie ce qu'on regrette ko za ki mu danser to diembela cha boué so na kosi. Parce que bisonde tozawa pena biso tozaki dansi boulot ngani na zabo pena nde na bo elio na poto grâce à Kinkesere Menia. Ce qui a refaire na ko rebandela yango. Na ko rebandela. Boye ba poto na ba famille na bino ko tozaka na mutormemo na mikilité. Oya poto ozi jo facile, oza visa facile, oza passeport facile, ozi ndako facile na poto komi ko ignorer danse. Mutazo ko ignorer tala ba biso ko ignorer nous ignorer Ancien Testament. Donc ça veut dire que nous, le Nouveau Testament, il y a un prêché bino, bonne parole. Il y a 12e apôtre qui serait mené apôtre de vérité. La musique, t'es bana. Salarié, papa petit, père pas papa artiste, papa artiste, maman artiste, papa opérationné. Papa lela mindoule, maman pas lela mindoule. Mais rien n'empêche que
biso pena toza ba artiste au carré omoni genre ya ba Céline Dion oza comprendre biso akoza mère de 5 enfants mais soka telemi awa na spectacle oza na balobi atana botana nga 10 elenge sila te o atana botana nga 20 wana biloko acha mon pepe parti libondansi vedi ata biloko ya bani nyoso wana madezu ya bane atana botana nga 10 elenge sila te o atana botana nga 20 bilenge sila te o 1 jour à 4 jours acha mon pepe wana biloko parti libondasi ye mo pena libondasi soka simbi yango pena ye a gérer libondasi vous comprenez a gérer libondasi 6600 volts ya ba phase donc kinke sere mene ya na minito ndenge za wana pena donc bana Congo bana monde entier mokili mobimba bo père de grand mutu parce que tant kinke sere mene za koloba na mokili baloba ka au moins ata musu mutu akufi balobi 1 minute de silence mais les seuls musiciens o za koloba sans que asanga mutu ako revendiquer o baloba ke non 1 année de silence. King a une année de silence. Donc, ça veut dire pour répondre, King qui serait mené après mission, ça veut dire que non, il faut appeler temps, tu ne sais Zidane. Une année de silence, donc, la minute, on va parce que Mouta Zagoloba a gagné sous-souté. Mais il y a même Abidjan, comme ça, aussi ça. Abidjan, Moussika Yokei. Abidjan, Moussika Yokei, donc, Masola Kati. Mobutu. Déborah Njassi Yemoko en direct. Donc profa, tous on a profa ah mobile à Céline, vient nga moye moko piton, vient nga moko piton les mabé donc ça veut dire les mabé donc ça veut dire pas de bolimbi donc ça veut dire que donc ndeka baloba ke non aluta kontonua Victor et secta banganga na bango bakufa ça na Abidjan donc na biso yebikaka mais je dis que la retourner n'est pas là. Abidjan. Naleli. Seli solo ya pamba Seli solo ya pamba ngai mopaya na yebateo tutu ngai na report na kolela. Bija ba makambo ya mokili ekobi makama tutulanda se bolingo pesanga kilo ngana zela se mokolo kozonga na yeba soki bolingo yango ezali ya solo tutu nanga mama ake ya bija Seli solo ya pamba Seli solo ya pamba ngai mopaya na ebate tutu ngai na aéroport na kolela ake Abidjan ba makambo ya mokili ekobima kama tutulanda se bolingo pesanga kilo Ngana zela se mokolo kozonga na yeba soki bolingo yango ezali ya solo tutu nanga mama parce que kinke sere mené avant de ça ki musique yango moni na vandisi bino yango moni na kiti na bino na se parce que yazali professeur ya deuxième voix et sika ba Marie Paul na ba Stino ba uti na ba Redi ya Misi na ba Weranson donc il vient na les rois de la forêt yo moko zo royeba le 27 novembre to betaka na concert yo betaka lever le rideau na biso vie kuta supplier ka pena Anthony Sampaio na spin de la diatas pour accompagner yo na le 27 novembre na Matonge grand frère propre avec beaucoup de respect vient na ngangiama mawananga piche mawananga piche mawananga
ngana lela papa mawana ngai ngana lela kinge mene yao mawana ngai ngana lela kwa mambue mawana ngai ngana lela mutu zamani emene ya uta mosika okei na yo kwa mambue sika motika otiki ngana nani zonga noki papa motema awa mopeli moto papa na ngai voilà ok naleli moto na mawa bolingwa kenda yo 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 naleli voilà kwa mambu moto na mawa bolingwa kenda yo 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 mawana ngai piche mawana ngai mawana ngai ngana lele vankoze mawana ngai ngana lele mene ya kwa mambu papa esika yoke obungi na yo evala kwa mambo tiki biso na nani zonga papa biso motema awa mopeli moto moto azamani Zwanga bien votre émission. Minga Olobete au Zidane. Toko tungise ya trote. Donc pona lelo to sugiwana Ranger Smith. Bambote a trop. So pesaka bambote. Yomo talaka to kangi place. Na senti que histoire eza mulai to continent en embarrassement. Pesaka bambote to panzana. Vraiment na opesa vraiment bambote belé parce que au moni tangu na perdre papa na ngai kinke sere mene ya na bato belé ba soutenir ngai neti ba Nicole Longondo bato belé ba soutenir ngai neti ba Jani la merveille bato belé ba soutenir ki ngai neti ba Piton Kamanda bato belé ba soutenir ki ngai neti ba masha na nga ba Niki Makela ba Yaneli Bomei batu nanga belé neti ba grand frère neti ba maman de Panama oh bazali pena ba bi relation to zaki na ngona vie ba vie sukusi makelele vraiment ba mobutu ndenge to zali awa et puis na opesa pe ba mbote belé na petite sœur nanga propre Sylvie Molisho ponga moko Nadine Molisho à part ndenge papa zaro benga nga Nadine Molisho Zinedine Zidane ataka de vacation mokonza ba maman autrement dit donc soke na lungula mugini na bakia ba mbote belé na petit frère nanga propre Héritier Molisho bambote belé na ba Nicole Bopeso bambote belé Solange Kufwanga bambote belé banene mabaya parce que to sala na bino pena ataka Zenith bambote belé ba fila basele bambote belé ba Zoé bela ba vie na ngai to zaki ba vie ya ba 10 to komi lelo vie na ngai ya ba 40 ba période de zara vie na ngai ya ba 20 petite sœur na ngai ya ba 10 lelo comment vie na ngai ya ba 40 petite sœur ya ba 30 ba vie na ngai neti ba Anthony Sampayo avec beaucoup de respect. Donc ba Gauthier donc ba Bichingo Bila ye mokaza tozana mama mundele tozana ba vie na nga ba jango na kati ya caméra donc bamboto pena o nazo pesa pena ebele pena ya ebele eza pena na Congo mobimba ba na Congo na yebi fierté na bino boleli kinkesere mene ya neti balelaka ba roi donc et certes pena ba na Congo tala ba bisou parce que est-ce que mobola senza la tunaki bango bako sanganela bango ne basanganeli kinkesere mene ya est-ce que tokolela bango bongo masola kati donc ndenge kana lobaki tolaki pena grand aigle donc grand maître ndenge yalmo lobaka donc carré masola donc yangwana les mabe donc double one babi masola kati votre émission nasi bo sepeli ndenge bolandiango mais biso pona lelo tolobaka to sukisi na bité kofo Bichingo Bila lobaki opesa mbote na comme ça to kena Bichingo Bila ouais ngai bomona ngai seta pire petit penda avec Kinkese boyebi kaka nda telemika na moment o ya mobulu vewa donc monument nana momi na ngai ya faida Enjashi Mobondo Kauka donc femme na ngai intime donc il y a les langues dans les king donc inki na ba inkisi bango wana aleki tout bango tout bazana sima ya za liboso mais mutabandundu na utaka pa mutabandundu na vivaka wana
Donc omoni ebele balobaka mpona viking omoni oyo balobaka wana mosu mpona baforme oyo mpona babiloko biele moto alati so blouson eza viking neti ngai naotosomba blouson mona otosomba na okitana wana ki na jie eza pasi ya danger kaka mpona liwa vie wana jivanshi donc mpusu wana bomona ngai kaka na pasi na bolamu mais boyebi kaka petit na ngai Zidane nga sololi awa biti gobila moni petit wana mobile faïda donc babi mobondo donc masolo kati votre émission check ça à suivre. Hey!